Daniel à Babylone. Wow. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. En lui proposant de se souiller, en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel refusa. En lui proposant de se souiller, en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel refusa. Dieu ajoutant l'intelligence à ces quatre beaux jeunes hommes à cause de leur sanctification. Cela étonna bien les rois. Dieu ajoutant l'intelligence à ces quatre beaux jeunes hommes à cause de leur sanctification. Cela étonna bien les rois. Dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Ça peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Ekoki kozala na katikati na mboka oyo kwani batosaka nzambe te, na mibeko ya mboka na bino babangaka nzambe te, kasi yo mwana na nzambe baka ye ndenge ezalaki na banda te. Ça peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu, mais enfant de Dieu, fais attention. Kala ata unazai kotambola katikati na babalabala liboso ya basali ya sinema, nazai komona pano bakomi filme enfant non adulte. Kasi lelo ata unatambolaka namonaka yango lisusu. Satana azwi biloko wana akotisi yango katikati na bandako mpe bato bazali kotala libota mobimba. Bandeko tobanga nzambe. Oh Jésus. Il peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Il peut arriver dans ton église, la polygamie est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Et te soulève. Dans ton église, la polygamie est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Lokola musana nzambe moko ye azali koteya bato koloba eke okoki kobala basi mibale misato eza na bomate te kuti ye moko aza na bango misato aza kolinga kobakisa lisusu kai na kamwe, parce que soki ye moko pasteur azali moto na ekoko me bato basambelaka l'église baza ndenge nini. Nakanisi na bana ya 8 ans bango nyonso bazali te na bamibali bayeba bamibali baza na église na ye mpe ya kosoka impose yo me okosoma demo ya ekoko. Ça peut arriver dans ton église, la polygamie est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Il peut arriver dans
votre corps ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Ça peut arriver dans ton école, la corruption est autorisée. Votre corps ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Oh Jésus. Même na ba école baza kobanga susu nzambe te. Lokola école moko na yebi basalaka 100% d'examen. Mais kakati école wana meme mwana moko te likoloba français. Finalement mayele yango bazwaka wapi nzambe na ngai. Banga corruption. Il peut arriver dans ton école, la corruption est autorisée. Votre corps ne craint pas Dieu. Maman, Esther, fais attention. Et que il peut arriver dans ton église, l'impudicité est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Lokola na yebi pasteur moko ye ntango nyonso azalaka soki aza koteya aza na mwasi oyo amemelaka ye babible me ye abala mokolo moko aza koyebisa mwana mwasi oyo ma sœur mokolo soki mwasi na nga akufi nde nakobala yo o pasteur ya modele nini nzambe na ngai okangela mwasi na yo liwa mbala mosusu yo moto kokufa vanye bongwana ngekunanga salama salama kolo haleluya. Il peut arriver dans ton église, l'impudicité est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Et te souviens. Oh Jésus. Il peut arriver dans ton église, l'impudicité est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Oh le roi des rois. Lokola mokolo mosusu gloire à Dieu naza kolanda information namoni ndeko moko aza kopesa publicité koloba mpona kobanga sida esengeli kozala na mwasi moko to kolata kondom soki prudence mpona kosala ekobo ya pembeni pembeni na kamwe mboka nini oyo baza koautorize ekobo biso bana na nzambe soki tobangaka ekobo ezali mpona sida te epo toyebi ke ekobo ezali lisumu na miso na nzambe gloire à l'éternel. Il peut arriver dans ton pays, les péchés est autorisé. Votre loi ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. mingi ezalaka mpona yo ndeko mwasi kozwa mosala esengeli ondima nanu kozala makango ya patron oyo aza kozwa na mosala ondima te ndeko banga nzambe lokola Daniel abangaki